mbote ya mingi na bana ne Congo partout bozali bandeko na ziba appel na bino makambo nyonso bolobi na ngai na yoki bino sire babis ekomoki na Kisasa bandeko nalandi bino tosali badeba mwa mingi na batu bandeko na ngai nalingi to se comprendre naza ko se baser mingi na bangolais oyo baza ko réclamer o bazoloba bandeko boza kaka bino moko te parce que moni histoire oyo Angola mingi bayebi yango te parce que bato baza bango bangolais te bato mosusu baza tellement égoïste na ba vie na bango ba souci ya peuple na bango to ya mabele na bango salaka bango elobana bango absolument rien. Mais biso peuple angolais surtout peuple Congo boyebi souci na biso na peuple et puis mabele na biso donc mabele c'est important donc toko kaba yango jamais il faut to kufa pour mabele na biso bandeko ba biso wani ya Macron et uti na Brésil babisi wana Angola asala yango asomba yango eya me bandeko na ngai na koloba na bino Madame Lagarde wazalaki chairwoman ya Fonds monétaire international mwasi wana ekomaki seri moko alobaki ke Angola azalaki na réserve ya fonds monétaire international ya 35 milliards alobaki yango anosaki yango non vraiment Angola aza na réserve ya mbongo na fonds monétaire international ezaki ya 35 milliards annonsaki yango ajena Afrika komaki yango mokili moyokaki yango abaki wana sans compter économie Angola. Donc il faut compter l'économie angolaise, l'économie est stable, mais réserve. Il y a un bon Angola qui a une forme de 35 milliards. Il fallait un bon wana ezonga en Angola. Mbongo wana tango ezongi, bomoni ba trouble o salami en Angola. Donc mbongo wana les 35 milliards wana elimwa. Famille à président, omoni ba dokolo, ba nani, ba fille wana ba buki yango. Na mbongo oyo ekonomi Angola babuki yango lelo bakimi bato wana babimi batiki babandone mboka mais esengo na ngai kaka peuple angolais parmi nous les Angolais tozali na bangolais mosusu oyo bakendaka Kiba à cette époque bakendaka Union soviétique. Je dis bien l'Union soviétique, nous avons cité l'Union soviétique à cette époque. Et parmi bango, batouana les gens na poto, bazo yenga na poto. Batouana moussous wali plus dangereux que Abu Nidal. Ceux qui boyka comme ya Abu Nidal. Batouana baza plus dangereux que Che Guevara. Batouana bazali. Batouana baza ba nationalité, baza ba français, baza ba britannique, baza ba allemand, batouana okomoni na ndako na ye c'est comme mutola ko tatanga te. Baza partout amso baza les États-Unis. Batouana komona ye lokola mutu moko baza affaibli, akomota la famille. Mais connaissance na ye a longola yango te. Mayele na ye abwaka yango te. Isaka kati na ye asala ba contact na ndenge na ye ayebi ke wana ndeko nga muzombo tozalaka na ye tango boye donc entre biso toyebani na biso bandeko pourquoi na lobi yango ba oyo bazwi mbongo ya Angola bakei bakanisi bango bakei na bango te bakei te bandeko na ngai parmi nous tozana batu oyo baleki ba Abu Nidal
Donc il veut dire ba manipuler comme ça si boko ndima ko tuté. Na lobi na bino ngo lelo. Mokolo mususu boko na koyoka nini ko kingandi ba papola kiye. O kingandi ezwa kiye. Boko kamwa. Parce que esprit oyo to yekoli mingi bazana yango te. E bolingo oyo biso ba kongo to zana yango. Lego mona kino mingi ba paye musu parce que lego na ngai biso na Angola to zana ba ministre ba kongo akufi pauvre. Avant na ministre pendant 30 ans. Mais ndaku na ye ya kulala akoyi ko tonga yango te. Pour nini a préféré à vivre na salaire na ye mais oya pays peuple alia basa la pona peuple. Na kotanga ba kombote mais bino moko yebi. Na yebi ke bato mususu ba koyoka ndenge na ba kufi ko tela ba zoba bangolé oyo. Te toli ba zoba te to lingaka mboka na biso na peuple na biso. Donc nous avons des ministres qui sont morts à Koufi. Mais ndako na ye atongate. Avant na ndako l'état pesa ye. Peut-être bana batangi ba classe, na ba salaire na ye. Mais ye moko atongeli ndako te, a pesi fami ba mbongo te. A Koufi pe. Atika bana batangi bana pesi musala mususu sala na ye, atala vine na bana na ye. Alelo oyo ndeko na ngai bato na bayimba mbongo wana basali même kaka bato oyo ba sombi ba Macron wana bozo mona ezo tambola ndeko na ngai na poto esalamaka facilement to mona ba euro line to mona soki ba nani wana ba bisi bele mon frère za ko tambola ko ta France Belgique tiba ndeko na ngai mundele akoko contrôler yango. Maintenant ngai biso na Afrique to koko sala ndenge mundela salaka. Dans 35 billions ya monnaie de zebe mboko ba yibi yango. Mwana ya président a yibi 500 millions na banque ya kibu sango ya yemoko atini yango na France ou na Suisse. Mais ndeko na ngai ba bisi wana vraiment to koko prendre soin yango. Elongo Angola ekende Congo ndeko na ngai bangolé boni oyo balolonga Congo balolonga Angola bakende na Congo même oyo batika bandeko kuna basala poso bakende ba Congo yango te basala kuna poso bandeko basala kuna bakota na Angola boni oyo bana ko déplacer nino nakende na Congo nakita bandeko batika la kuna bazate batina kama mbongo. Ce que ba biso ko kene kuna na Congo ba Congolais boni o bana ko voyager po ya ko fisa Angola na biso na makamoni ba bana ko yaka na Angola po ba masute so kuna kimi na sida ngo ina Angola pesa na sida hein na ko tanga ba bikolo ebele ba kufi na Angola o ba kufi na sida o bino bomba ba secret bolo ba raté hein ba vie mingi ba kina ba poste na ba compagnie ba son Angola na ba ngona na ba compagnie bele ba kufi pour ba sida ngo zoki wapi basi o taki Congo parce que tanzela kabinda nzela lufu ko sala kindumba na Angola parce que te to yebani ba mpo ba lingala na lingala kam to lingala ils sont tous morts kaka siko to moni bino boni ko changer boni ko linga ba ntekolo bino ko no za ya sul tika na lingaye asa mukiwa na lingaye parce que boza bana mboka moko soki avant bo sala yango mbele ba vie mingi ba kufite parce que bozo na ko la lingala ngo mais lingala zeli ya bisote zeli mnoko ba congolais ya mboka mususu mnoko na bisote bisote ba portugais na ba kikongo na ba ngangela na ba chokwe na ba mnoko sala ngona na Angola lelo ba bisi wana ekendeke na Congo mais po eya na banani eya na bat baya ko tonda na Angola peuple congolais peuple angolais Rwandais akobotola Angola na sina lobelaki yango Congolais
akobotola Angola parce que Congolais asi akomi na kati ya armée na barre ba généraux bazali na compagnie à pétrole, ils ont des identités angolaises mais il est congolais. Na Sonangol, na Simangol, partout. Bandeko, 10 ans avant Dos Santos alongwa pouvoir. Après ça qui pouvoir na mwana na ya mwasi wana ko contrôler surtout. Donc ba décision nyonso parce qu'il était affaibli la santé, mwana na ya mwasi a comment contrôler tout. Alors mwasi na mwana na qu'est-ce qu'elle faisait? Azali ko nier surtout na congolais oyo ya syndicat, on ne sait pas s'il est congolais ou bien ça danois, on ne sait pas. Alors si syndicat en tant que congolais azwaki esprit na ye wana ki congolais après ça mwasi abana ko yiba bloc mususu si syndicat qui contrôler. Bandeko bomona ki batu bakoteki na mwana ba mwana sa ba na mushiko sindeka keneki apisi 5 millions oh parce que peuple na ye asunga bango sindika ngona Angola sala kate mais akina ba 5 millions ya kofrir batu lelo batu wana fuba zonga na tuni sindika les millionnaires ye apesa ba don ato c'est la nini po apia susu don po ba kongolanga ba zonga na mboka pa parce que na minute yo bazuka mbongo po ba zonga bazana besoin ya aide sindika osala aide wana te atina susu po mbongo na po atina susu mbongo susu po bango bazoma ya ko zonga na Congo parce que bazana besoin ba zonga na bango to moni bango ba zonga na makolo ezaba distance moko molai. Pourquoi sindika pesi ba don musu te sindika ngo za wapi oyo azalaki ko yana Angola kokota sindika oyo azalaki na mabulu ba diamant apesi na ba musiciens congolais qui n'ont rien à voir na Congo na Angola. Lelo oyo ba misi musu ba tu tolo na Congo baki na mabulu ya diamant na Angola à travers le syndicat. Ndiko nanga messeye mutu a poussé mwana wana bambongo na aiba tout ça parce que mwana wana kolaki na Angola bien que azala para Santo mais esprit wana ya mingi te esprit wana te cliquer yango mingi syndicat mais syndicat bossa na te que peuple angolais il n'est pas comme congolais. Syndicat parmi biso tozana batu oyo baleki ba Abu Nidal bazali oyo ko bossa na te parmi biso tozana batu oyo asi bazali bien entraîné o bazala na ba Israël bazala soki wapi bazali o bazala na ba Corée du Nord bazali o bazala na Yougoslavie bazali sindika ko bossa na te mokolo zali okomona moko na biso na salle de bain na yo mokolo zali okomela sani yo kolela ekozala suka na yo o bosali na Angola na peuple na biso etikali kati na biso etikali na biso ndenge Sud-Africain ya mundele asalaki na mutu mwindu na Sud-Afrique yana mumudi bango lelo bazako kata batu ezali kati na bango sindika bokena ba million na lobilo message on a lingala bokeba mokolo ezali bokozanga sorti bokozanga nzela boko regretter tozali mokili mobimba bo blesser peuple angolais surtout biso ba Congo to bundela ka Angola wana lelo oyo tokomi ba furmi ba mbwa na mboka oyo ya biso moko mboka oyo tozali ko lala te to lamuki poto to lango indépendance to zwi lango indépendance to yambi ba santo ba Cap Verdin
oyo bakoma libota na yo lelo oyo babandi koboma biso bakolo ya mboka po toyebaki histoire na ye mais non biso toyambaki ye bauti santo me baye na Angola toyambi bango ake na Angola ake na Kisasa toyambi ye epai ya papa Johnny Pinoki akimi ake na Braza bavie monimambo bayambi bango batini service militaire azongi akomi garde corps ya papa monimambo à cette époque na mboka bavili oyebi wapi wana na Dolezi histoire na lobi yango lelo bavie sa mangwana baleka kuna ataki balobaka te sepela na mbongo bino bozwi bokimi na yango peuple na biso azali kokufa tokundi bango tobwaki bango te tokundi bango bino bosepela na mbongo wana bozwi me nayebisi bino bokozala na liberté te ndenge bozalaki nango na Angola bato wana oyo opesaki mabule badiamba bamise na bino ya Congo na Angola bakozonga lisusu ndenge basalaki te ntango wana esili na garantir yo peut-être bino mituna bino na Angola ekozonga lisusu te mais bobongamaka mpo na peuple angolais biso mpe etikali na biso kaka ndenge etikali basud africain ndenge basalaki bango biso mpe ndenge na kaka mokolo ezali ekozwa yo eza na nzela eza na Angleterre partout ekozwa bino bobosana te esengo na ngai kaka biso bangolais mpe tozwi chance wana na UNITA na mpela toke bisika wana toyekoli yango eza kati na biso totambolaka na yango kobeta mutu masasi ezwa kutu minute ezwa kutu tante minute kaka kasi botambolaka te lokola bokena bambongo bozala libre te soki ya solo bozala esengo bozala libre botambolaka mokili mobande botambola na Angola bozobatama kasi boyebi tina te boyebi tina likama babisi wana naza d'accord na yango te namoni te kama babisi wana ebana kokende na Congo kozoba nani ekende na bango wapi namoni nanga te baopinion batu oyo babengi ngai nayoki bino nazo comprendre bino bapasi na bino mingi bazowela mboka naza d'accord na bino baopinion surtout bolobi naza d'accord na bino mais boyebaka ke bato oyo bakoprofite na mboka na biso bazala d'accord na biso te neti nga oyo nalobi baoyo bazoya koprofite na mboka na biso bazala d'accord na nga te mais boyebi principe ya vie soki mboka eza ya yo oza na kino ozala d'accord na mutu te soki ndako eza ya yo moyibi akoti na ndako mpo ayiba bino oza na kina te ozala d'accord na moyibi ezala kaka décision na yo donc bandeko na ngai makambo mosusu tozoloba ezali te ko mpona ye aza na rankine na bato te rankine eza nango te mais nazo parler c'est logique des choses donc réflexion ya moto na moto ayebi ke oyo eza ya ngai na monaki yango mpasi ali mutu moko oyo ayebi te alingi azwa yango mais sikoyo réaction ezala ndenge nini na mutu wana mabele mpe eza ndenge wana mboka mpe eza ndenge wana namoni te babisi wana pourquoi fekende na Congo soki ye moko Congo na komi na niveau te azwa babisi na ye azwa babisi wana ekende na baprovince na bango soki Congolais koni baide ya bongo bazwi babisi ya ndenge na bino babrésilien ekomosala baprovince na bango c'est bon avec le temps na futur tozala babulu te mosu mpe na bangola mpe tosala yango na bangola mais namoni te pourquoi angola aza pressé atinaka babisi ekende kuna donc si je comprends bien bato oyo bakoti na Angola oyo bazwi baposte kuna qui ne sont pas angolais donc baza kosala nini baza koélargir bapense na bango bacréer baouverture mpo basala catastrophe ezoya na futur oyo nde bazobongisa donc bazali ko anticiper mabe déjà
alors gouvernement na biso angolano vivo, verdadeiro, bacongos, que são congos angolanos verdadeiro, é o momento de ver quais são as pessoas que estão a tomar essas decisões de vir com opinião dos autocarros, viajar de Angola para Kinshasa, mas para trazer quem Angola? Nós angolanos queremos as famílias que ficaram fora para entrar em Angola. Nós não precisamos de sair em Angola para visitar pessoas no Congo, nós ainda precisamos. Sempre que tiver dinheiro mandamos no Congo para ajudar a família. Mas agora viajar para lá, fazer o quê? Agora congoleses virem em Angola fazer o quê? Se nós ainda queremos que estão em Angola para sair, porque a maioria são ilegais, a trazer doença, a trazer muita coisa. E agora autocarros, não sei se o governo pensou, os que tomaram decisões são angolanos, eu duvido. São marimbundos, eu duvido. Epa, não sei até agora, não sei. Eu duvido que angolanos estão de acordo com essa opinião, eu duvido. Eu duvido mesmo. A maioria do povo angolano estão de acordo com isso, eu duvido. Mas pronto. A única coisa que eu gostaria de dizer ao povo angolano, que fazem muito cuidado. Estou a ver coisas acontecerem em Angola no futuro. Estou a ver um estrangeiro tomar o posto em Angola, que vai acabar conosco, que vai nos fazer comer no prato do cão, onde comia o cão, vai virar o prato para nós começarmos a comer. Imagina um congolês conseguir o poder em Angola. Vamos virar cães. Vamos comer aquilo que eles vão deitar, ossos. Eles vão comer carne, nós vamos comer ossos. Epa, não tenho raiva dele, mas estou apenas a falar da experiência, do comportamento. Os que não sabem, infelizmente. O cabo-verdiano Santo Tomé já nos mostrou 35 bilhões de reserva que estavam no Fundo Monetário Internacional, roubaram, fugiram. O dinheiro que era o fundo do nosso país, também roubaram. Um verdadeiro filho da terra não podia fazer isso, só podia ser estrangeiro. Ruandês está a entrar em Angola, estamos a ver. Povo angolano, só que tu fongoli misute, tu sali oyo Sud-Africa salite, tu kolia na sani oyo mbwa zali kolela, pona kolesa biso bongo. Bako banda koboma biso na kati ya Angola, bazwi machete bakati yo na mopaya oyo akozwa pouvoir. Bakozwa munduki, babeti yo pamfu, babomi tata na yo na mama na yo, bakati ndeko na mwasi, ndenge basala mamboka mususu, oyo tozomona. Oyo bazotika mamboka na bango bakotela mamboka na biso. E biso na Angola, ekosala bila biso na fitir, tokomona yango. Soki tobandi ko décider sikoyo te. Angola ezali de kabinda kunene. So. E de kabinda kunene, não temos Lingala. Temos o Kikongo, temos o Ngangela, temos o Mbundo, temos o Vimbundo, temos o Chokwe, temos o não sei o que é. Lingala não temos. Swahili não temos. Na Sukiwana, j'espère que bakofinga ngate pour opinion na ngai, mais ali mboka na zowela. Manu keva kikita ntumitangwa na Sukiwana. Ciao.